Je mettrai ta photo na Tour Eiffel et la gare de Triomphe. Marlène Samboka Nyanga Moko, la plus belle femme africaine de Monaco. Chérie Ngana, comment si dès que je viendrai à toi, et je serai à toi. Pour la soirée, Lélo, laisse-moi aller. Nous memi bana cheye. Nakolovo ndenge ya bajogo chéri. Lumière na peta na bougie eyinda mon amour. Ah dendelanga mama pour ça on a coco kate. Ça on a coco kate. Personne ne pourra se mettre entre nous. Chaque jour na samela kanzambe Dieu merci. Hey! Zambé. Chaque jour, nous sommes Dieu merci. On veillera ensemble. Mama banana ngae. Mama banana ngae. Mama banana ngae. Marlène Samboka Nyanga Moko. La plus belle femme africaine de Monaco. Hey, Zambé. Mosa longwa boya komandenge ni mobala linga alongwa ko linga boya komandenge nini franchement. Voilà, bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour partout au monde, au Burkina Faso de regarder cette émission à la présentation, c'est votre humble serviteur de Karibashi à garçon 1m70 par choc Kingo Mwambelongi Boule, l'homme de Boya et Makamboza. Je tiens à signaler que cette émission est en direct de Kinshasa, nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur, quand je vais le dire, de Karibashi, un garçon 1m70 par choc, Kingo Mwambelongi Boule, l'homme de Boya et Makamboza. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Vos commentaires, vos suggestions, ça sera toujours la bienvenue auprès de notre bureau. Voilà, merci beaucoup, merci de me rendre à Bisso et bélé. Voilà. La introduction de la vidéo, nanga na m'a dit moi Marlène était ça. Il y a dit merci Mbokani. Oh dit Marlène était ça. Autobi qui mon moi si. Il y a dit merci Mbokani. Il dit merci Mbokani. Autobi na Mboka na biso footballeur na biso. Muta tombo la drapeau Mboka na biso libanda Mboka. Muta pesa pe biso bah tozo to gagner pe ba kan ba chaîne blement bongo na Congo awa donc Mbokani dit merci Mbokani et le azam muta ko bossa na te. Azam figure moi c'est notre frère de sang. Marlène Tessa c'est notre sœur de sang. Donc tout le monde m'a envoyé côté miniature et côté réseau chocho tout je suis Marlène je suis Mbokani. Bref, en écoutant ce que Mbokani a dit sur la toile, je vais vous mettre à l'avant chez nos voice. En écoutant ce que Dieu merci Mbokani a lobby nga, je voulais juste te dire une chose. Et là, comment encore, excusez, et là, comment encore, nani, attendez, et là, comment encore, maman Amazon a envie, non, profiter, moi, ça papa Wimba. Alors, bah, l'émission face B, pas problème, moukende. Par exemple, qu'elle a bien, n'est-ce au salaire, au van papa Wimba, avec tous, au marmounier, on va prendre papa Wimba, au supporter papa Wimba, n'est-ce maman a le bas, maman Amazon. Alors, bah, l'émission face B, chez problème, moukende. Alors, bah, boy, Paulin, pour na ovanda na célébrité moko to povana mutu ayeba ni atombwami il faut mutu wana alinga yo et non que yo linga ye soki mutu wana lingi yo ako protéger na makambo ebele donc ata oyoki ezo yinda libanda mais mutu wana lokola lingaka yo akopesa o respect na ba valeur nyonso yango nga Amazon na vanda kala libala nanga ti ba ko honorer nga na kimokolo. Réponse maman alors maman on aurait écouté ouais on a babali kuma Amazon te ali papa wemba aga fanatique na ye papa wemba mutalinga ye personnel papa wemba ali papa wemba mutalinga ye et non mutalinga papa wemba entre parenthèses on est sur la Marlène Tessa na dit merci Mbokani to yoka na ba réseaux sociaux to ne to ba donner de leçons te tout le monde a na réseaux sociaux celui m'a dit merci Mbokani na réseaux sociaux tu te le on peut dire le monde a footballeur Mboka na biso atombo la drapeau Mboka na biso libanda Mboka. C'est quoi le problème? Il semblerait que si bazar un problème, il paraît que Dieu merci Mbokani a trompé à bingser moi na poto na Belgique et qui que matin qui va faire un peu comme sopé Sarah. Bref, moi je m'adresse d'abord à Marlène Tessa. Marlène Tessa réseaux sociaux oyo na biso oyo ebongi saranango et l'autre côté par expérience.
mponga za mwa musala na sala awa banda na kota chouchou na mona mutu moko te na problème na libala na ye aya na problème na ye to ya libala to ya likamuni azwi pe solution na réseaux sociaux na mona te o aza to moya lobo na ko ba no peso ba exemple ba mabale kufa ba mo regretter lelo pone banika bon je suis Marlène je suis Songolo écoute ba parti écoute ba parti pris ba parti likam na réseaux sociaux ba na mukezo matati ko zo en vol mususu Dieu merci c'est ton homme. Dieu merci à mobali na yo. Je suis sûr et certain. Dieu merci m'dalinga yo. À l'époque peut-être on linga peut Dieu merci. Peut-être Dieu merci ça na mbongo ça na peut lelo pété. Entre parenthèses. Peut-être on peut linga Dieu merci à l'époque ça na moi comme on peut lelo té. Lelo Dieu merci wana. Place ba vandaka, ba nzungu tutanaka, ba beba na ba swana ke discutaka. Mais au ko exposer mobali no na réseaux sociaux té Marlène. On a pris ma pembe madame Marlène Tessa. Moi c'est Dieu merci mboka ni joueur na biso mtato la gapa mo kanso jogo mboka. Ko exposer mobali na yo bongo te en aucun jour. Peu importe. Parce que la YouTube wana ozo pesa peut-être ba mbongo to ba YouTube ozo ko bazo contacter pa ba loba ba étaler Dieu merci na télévision. Il faut protéger le père de ton enfant. Il faut protéger le père de ton enfant s'il vous plaît. Bisonyo son a chocho awa tonungaka matière kota pour ne quitter mata. Mais elle va matière mso peso ekoti ou bien on a le bon par rapport. Dès que Dieu merci mboka na Marlène Tessa. Toi na to ko vanda te to lobby nous mamno na télévision. Parce que pendant tanga babola ou peut-être Dieu merci na vie à Marlène eleke belé. Somme plutôt tanga babola mo Marlène na vie à Dieu merci eleke belé. Infidélité à Dieu merci bo kanga mso na 2024 attends. Infidélité à Dieu merci pour exposer sur la 2024 n'a évité que joueur sur da bois qui kilote c'est ma colo brancard là tu pas pendant chaussette liwa ma fille tout que pas tout son pépé joueur jogo kaka libu mu brancard à boire ba brancard na bango tablette position ben nzoto ya sport et vanda ba fille ba kaka bango bonko. Bah, si vous savez, qui va terrain à Bali. Moi, on a bandé, on a plus de 4 terrains. Tu as municipal, tu as 5 anciens, tu as Allemagne, tu as Adi à Moukier. Bah, fille, qui n'a pas de jaune, va se changer. Na peso qu'on en somme. Bah, fille, qui va se changer à Libanda dans le terrain. Bah, qui n'a pas mon année, bah, fille, bah, garçon va se changer. Bah, mon ba corps, ba corps sexy, ba corps de rêve. Donc, infidélité à Dieu merci. Et ben, dit le mobile tout homme azaka infidèle. À cause d'infidèle libanda, mais à cause ça de toute façon respecter moi si naïe. À cause chose na ba valeur na ba potentialité à moi si à libala. Tout on a ba détail que bien merci mais maman na poto na keno kumsa. Na par rapport à respect. Ce qui est l'autre Dieu merci de infidèle. Bon kala nyonso na dit merci à infidèle. Pourquoi Marlène ozongo kota na ba distra ba baby sara baby sa image ba ninga ongo za peut-être yo pour sa canal ya choquer pe papa bana na yo di merci abi bozana bana misatu moko akufa personnel parce que bana mi balé na tous les débats na bovanda ki wana okanga fidélité ya merci te na Paris sope na Belgique bozalaka au moins na infidélité car le ndongo moni na infidélité to bika le ndongo exposé na télévision pas na réseaux sociaux na monto so azana monopole lo beloti le quoi ka matière na réseaux sociaux super qui ça va ne quoi YouTube bango pe excusez-moi monto so comme na monopole ko pesa point de vue na ye akoya pas qui ça va na pesa point de vue bani ko lo bani ko lekisela Dieu merci maloba oza papa moi na yo qui a exposé le père de ton enfant de tes enfants. Dieu merci Mokani. Quand ya babua kaki makasi bon ami amona kazaka responsable. Dieu merci Mokani so ka mibali mususu te. Na peso ka pasi mo muke Marlène. Tala kaka penyel. Elle tout le sola pasteur Mike awa. Pasteur Mike Mobulu, pasteur Mike infidèle, et qui te mataki. To lala to lamuka mutali boso to mona ba mutakaliza penyel. To lala to lamuka mutali boso ba koma ko teka ile ko ba fi ba teka bona ville penyel. To lala to lamuka penyel akoma yeko influenceuse muke. Yefo to check kombo likola ba influenceuse. Donc akoma somo qui mal qui somo to comprendre penyel
likambo nini ke pas ça ke pas ça lelo on a dossier dans les réseaux sociaux ba youtubeurs voilà ba tiktokers on va foutre ba mo ba finga dire merci et là ce qu'ils appellent et là ce qu'ils appellent pas dire merci responsable approuvant que bolingo na ye ba yembela ka yo de Merlin te ça malate sur ta balita malate sur yo on habite sur ça fia milliers fia sango boucha na habité mais to yebi ka pona dire merci mbokani tu veux que dans côté la dire merci dans la faire voir yo que mon bala cause na be réel na ye mais ça ka responsable et Sylvain no kimia ba mabala kutu ya kala ba mama biso ba mama biso ba vana mabala ba 3e bureau ba 4e bureau ba 5e bureau mobile mal longa te mobile passe à cause appena mal longa ça na mbongo ba vani bala bombanda ba vana kimia ba exposer ba bon peut-être ce qui le dit merci mbokana a honora yo dit merci mbokana miso na miso mokebi ke moi si nanga c'est Marlène Ntesa ba onyo soro ba ko ya ba mu caramel wana ba soda molongo au numéro où mon grand prêtre mère c'est dit Merlène Ntesa a tchona ba valeur a longo na ba anti valeur a personne peut-être un respect Marlène peut-être na génération na bino to na libota muto abala peut-être libala malonga muto ba honora ye muto apé sa famille et sengo au côté sengo na famille ya Marlène dit merci mbokani Marlène peut-être est-ce Marlène na poto sala peut-être on va non kanda mobali na sala na beta bala zo ka ba million na ye Marlène tu au côté ça ma belo souffrir te ata le so seli divorce on a dit merci mbokani bon mengo ko zoa o yo kana no sou pas cité on déjà en paix en bonne et forme bon ça va marier Dieu merci mbokani un d'abord ba finga kana Dieu merci na bale toke likona on va finga na bale Dieu merci mbokani ba critiquer pas ba tout libanda banda so ce qu'on azo va critiquer libanda ba concurrent na ba concurrence na bon entre bon ba bitu ba ba joueur ba mécanique on va peut-être oh le pied gauche c'est problème au pied droit c'est fonctionnalité on a la rapécation latérale bien té ba joueur na ba bilo na ba beta mais so is compétent ba bundisa na libanda na kasa nda kwa za kinya azo so ba problème non Oboya mobali te pour l'infidélité. Oboya pour l'infidélité pour sur quelle base? Est-ce que oboya mobali pour l'infidélité pour mobali tromper yo? Tu peux mobali la suite deuxième bureau oboya mobali. Pour quel but? Azalane je m'en fous. Ngana zaka ngabe ma bien merci au cham moi ça n'a pas le même niveau na yoté. Pour dire que yo ça moi ça n'a pas galère, moi ça n'a pas souffrance. Moi ça n'a pas passi. Moi ça n'a pas elle connaît l'histoire. J'ai écrit mon histoire avec elle. Yon ba éloge nyonso. Tala kande tinzembo fala yembelo Marlène Ntesa. Je mettrai ta photo na Tour Eiffel. De la gare de Triomphe de Buna pour ton combat te mettre au ka na nzembo. Ba éloge nyonso o ba pesa yo. Maintenant on va signer na réseaux sociaux. Na ba tout ça ba ko za monopole le bela die merci te ba mo za monopole le bela mboka. Ni mboka na moins que rien te na bali na biso Congo. Il faut qu'on se le dise. Na bali na biso Congo die merci za moins que rien. Na bi die merci mbokanité na bi die nani die merci mbokana sepeli sa ata moto finga na biso ye mais a sepeli sa biso na mabali oh to ba die merci mbokana biso to ba Gladys ko kisa ko ja beaucoup bali to za ba nani ba Théo Bongonda to za ba Tisserand ba jouer so ba yo sa la fitirita mbokana biso ba jouer mbokana biso ba no a terrain stress. Tala gade junior Vinikis à Real. So va finir là tomboka na terrain. A tomboka na terrain ma casse. Ba yo ballon d'elle que va faire play va faire play. Vinikis a tomboka ma casse stress à terrain. Ba finir no singe, ba finir no racisme, ba OS na ndako to pas problème non. Quand la penda mère avec beaucoup de respect moi si vient pas Morgan dit merci Morgan vient na biso avec beaucoup de respect aux obeta mabe réseaux sociaux et mimana ngo sika malonga ti réseaux sociaux balusa ane ku makambu o mendo na makambu taliboso boy pas dire merci aleka pas Karine ko lobati oui ce que ça qui a sali yango et ça peut qui a sali yango petit est-ce que yango ne c'est pesi mutu mono pas boka bona bo divorcer. Bon, maquillage, non. Marlène Ntesa, je me rappelle à mon bango, on a dit merci na boîte Oliver. Je crois que ça a juin, mais on a dit sous en été. Ça date.
Dieu merci Mboka na chapeau ja awa. Banda otambola na maître dans la banda loyo, comme maître dans maître Chabani, voilà. Chaban je crois. Maître Chabani a banda la mbinga à la juka rouge. Banda na maître Chabani. Dieu merci beaucoup soit qui dans la maître Chabani voilà. Na mo ba sécurité ba fani c'est ba na VIP, dan Dieu merci Mbokani, dan Dieu merci Mbokani. Na mo bango oui, na mo bango kuna, na mo bébé suna Enig et na les clubs je crois j'ai oublié. Ba na maître Chabani voilà. T'es Enig ba aussi. Na na Oliver. Oh, ça c'est que mon balai a respecté, moi c'est bien dans ça, mi bombi, baba monete, ba kai, ba chap, ba box, ba on a dit awa cash ne. Mais malgré que ça soit dégagé. Tala moi si pembe lilala. Ça habite au takosa. Sikoyo, balinga mutundeni. So le PD, so il a dit merci à tromper yo. Est-ce qu'il y a moins de monopole à exposer dans les réseaux sociaux? Ba détracteur n'est pas besoin pour ba que oui to longi to simi motema moi signal moi c'est moi ce il libale kuna na de kuna instabilité non bato ba libana besoin vivre ba kota na kati je comprends pas ba si ba lukani bato kuta kala ba vanda ba bombanda ya somo mais ba supporta ça fait quoi on a ba fi boni ba lukana ba jouer ba dimana bango ya ofele ba fi lewa pona peso ko tu somo na ba fi na ba garçon ba lingana ba jouer bango moko nenga joueur nenga ba former la bango mais ceux qui da joueur ça m'a salé ngolo azui là c'est Dieu merci Mboka na génération peut-être ça m'a salé ngolo azui atika sota ba niveau comme likolo azobi monsna a bomba ote di Marlène a exposa yo balanga nzembo ba yemela ko musique matin midi soir pourquoi ko baby sa image na ye non marteler les réseaux sociaux oh eloko moko te bongaka par expérience banana banda ko sala awa mutu moko te na dossier pour sa solution au contraire ba panzana suma kaso ba comédien ba musicien ba so panzana ma casting air chaque jour en qui les autres il y a pas bango ya réseaux sociaux mutu ça ma dossier na réseaux sociaux azwa kanaye solution ma longate ezaka mutu to na version de fene ngana na version de fene nga ibe na version de fene mutu aluka a convaincre public na ndenge zo ke na ndenge zo kanisela on va faire comment tout ça ne donnez pas la place au diable. Ne donnez pas la place à la place to na nini marana suka man basuki ta ba fond so ma Dieu merci salé la Dieu merci ma libota na pot ba mo tangelo suko ba bolamo Dieu merci. Pour la minute, oh, le quoi dire merci ça vedette, le quoi dire merci ça star, le quoi dire merci ça football, on se protéger quand image na ye. Pour la makambo so tali bien peut ko toucher pe carrière, ko toucher pe avenir, ya dire merci mama bali. Donc on a besoin image ya dire merci ça toujours protéger. Ata la image malamu to ba manager so pousse à bien dire que te dire merci dans image malamu, aza mobile malamu, ati makambo mo style kana kimia. Pour les lelo ba sike ozana ngo pe souté. Non, on va divorce, on va jouer. Tu rappelles jouer mon pote à divorce, à chaque donné sur un combat maman naï. Moi je vais regarder tu en as commenté. Moi je vais regarder na bosse combat jouer. Il faut penser à l'apaisement. Peut-être on peut-être Dieu merci mais ma botte na yo. Dieu merci mais ma bande kono poto. Non, on n'est pas on n'est pas obligé de parler de ça. Mais si la lire ou voir les choses, on te repère ce point de vue na biso. Pas point de vue ça logique, ça normal. Mais on peut pas faire. Bah pour un respect à mère. Pour un respect dis moi ce monde ko lobate yebo di personne ko leki na yebite ba nzambe ka justifier nga ça channel voice na yebite nzambe mo di pone comme na yebate uti wapi badeli wapi bandi pe ndenge nini na ça pour comprendre te na pour comprendre te je crois que c'est très bien. Il faut parce que voilà, même si on le bien, mais on a une des abonnés, ça va bien, comme tout les cas bien, bon, bah, tout les cas, bon, on va ça là, et voilà. C'est pour la première fois, les gars, on va
saki boy sali boy eza bona nzambe na bango mais na mikolo oya bato oyo balingaka nga lisusu nzambe asala à travers bango balobelanga nyonso nango vérité en plus bango mopela bazonga na mokolo nanga soki mpenza bazoloba eza mpenza ya solo eza etali bango na nzambe na bango mais natali mpe ebeleke bakasa te bango bayelinga surtout lisusu bakongolais kote bakongolais mingi balobaka n'importe quoi mais ngai normalement plaisir ata bango bandima bato te plaisir nanga ata natambola na yango surtout na Belgique na bafier parce que baacceptanga baplace nakendaka baportesa kokufa oyo soki bakongolais oyo ebele bayebi ana Belgique fali ani basona ngai quoi bien place natambola bayebi mais nana ntina oke bablo mingi te parce que nayambi kaka bamea bato ebele mpe balingai mpe nakota te mais oza mpe moto na yo lelo te eza te waloba moi etalinaki voilà etalinga te nga naza bien voilà comme eza te bato bamoniki wi bakosala bongo basala komonanga eza grave te comme te wana nzambe me bao bayebinga namoniki mosusu bazoloba o sente merci eloko eza te lokuta bao bayebinga bayebinga nde nazala na mokolo aloba te so nabinga aloba te mpe nasala makambo nanga ndenge mpe te bato bayeba mais na nyonso eleki na mponaki mosika mingi te na olobaki wi bango na nzambe na bango motu asala bayebi eloko asala na komona ngai merci merci Dieu nabi kokana mdedi merci oloba nayebi na ngati donc on est comme un pépément boy mutu nyonso sala erreur tout le monde l'erreur est humain il est humain de se tromper mutu ça se tromper mutu ça fait bêtise et après bon va parler pardon pourquoi bon bolingo pardon ça la pas ça tout ba na bala na ko ça bango pouvoir à pardonner beaucoup limbisa te pardon c'est mon homme à quoi commettre un erreur ça peut mutu biloko bana poto bana avantage à mentalité bata poto faut un avantage à mentalité que biso tona ki ça na Afrique donc attention par rapport à poto nous dans banaliser na rosa na simplifier na choka non parce que sommes vraiment charrière c'est que où allons-nous toko ki wana voilà nenga kutu voilà nenga kuna kota te parce que bato ba benginga ba bonina kota mais oyo sole kala kusoba moni kusoba ba kongreso ajelo ko ikena na ndenge yango boni voilà en plus moi c'est on a mutu moko na respect aussi na ko ngom awa na ko kuta ba kusoba na te ko ndi mais bato ko bango yima mbazoloba pisika ba jango bango yeli mbazoloba so eza vraiment ya solo pena bango ba yeli conscience na bango sala eza mambo kuta ba loba mais côté na va très bien ma connexion qui est bien et voilà mais on dit kaka bon nzambe na bango kaka mais l'autre lobité au monde kaka makambo nyonso oyo bazoloba bakoya bango batingwani ke oui garçon na azali le côté voilà azalaki ne motu oyo donc azalaki innocent c'est ça yango na lobisi bato oyo bayebinga na sala c'est tout comportement na motu wana na loba mingi te en plus na fangata pena na bima mtoto na tesoki na ya na kinate ba place de là ba mona ngate wala besona kutaka kongole ba ko dinga ni asala tabi ke na garçon oui et mais côté wana félicitations penza que dire encore de plus tobite que dire merci à malamu tobite que dire merci mtamabe mais na niveau quand il y a problème beaucoup je prends ça na katandako son c'est plan infidélité à mobile boulot ndako moko conjugal lit conjugal so madame na niveau comme infidèle c'est dit à quoi moi faut ça examen de conscience pour on balango comme infidèle un peu dans nature à mon ba maman biso ba maman baté ya bana bon basi mo balela ka ndumba so que so peso ya kolia ya kolata oza à l'aise bana ba otanga les restes tika okufa na tension parce que ceux qui le lobomi il va pas dire merci pour qu'il ndumba yo tata ku célèbre on lui va pas ndumba bo so que pas mususu na okuta na yoza na kimia olonga mobali wa dire merci pour manani olonga mobali le roi dit merci pour manani sur le plan physique kitoko condition physique kitoko poche pe ezoa peut-être les comment pe qui normal pas jobi ba na prompte côté on a penda ba boko na marambutu kitoko oh ah ba ça joueur ba la prompte pa marambutu kitoko c'est bon parce que Marlène tout ça ndeni mère bon moment tout chance couper ça ba une spacité couper ça ba une spacité qui dit ba couper ça ba une spacité qui dit bâti pour les réseaux sociaux
na ba fille na ba youtubers na ba tiktokers na moni na ngate mobali ya sangwa mana youtubers atu na youtuber azanete na youtube na tiktokers azanete na shosho na bote film avec ngala mambala sangwa niveau les guider merci na monité o bata Karine na le passé na biso na ba les présents na les fils peut-être éviter entre parenthèses na moni na ngate kuyaya mutu so ko monopole te akotika pona alobika po iko ye na réseaux sociaux ah merde pesa ba une espace te qui dibaté pesa pa ba une espace te ba jogo ba rabongo so ba mo limisa mobali nao boleka boleka ko exposer libala te batela bana batela mobali batela ozana ngo ba batela ozo kenoluka te batela ozana ngo ozwinde yo donc voilà ozana ngo ndo batela Mon plat bon pas na kosi na ngate na kosi solo ba tu pas no ba on va na kosi okuta okosi na ningisi ka Zaire okosi la yo ino kosi confirma o mutu mabe alo kwa décarré na ningisi ka Zaire